like being a bit naughty because like I'm pregnant. How am I gonna be naughty if I'm pregnant? And so if you were pregnant, they would have thought me and you was being naughty. Yeah. I'm not taking you to naughty places, Zawadi. I'm not taking you to naughty. Sikoyo, Lelo. So it's like no one's gonna suspect that I'm like being a bit naughty because like I'm pregnant. How am I gonna be naughty if I'm pregnant? And so if you were pregnant, they would have thought me and you was being naughty. Yeah. I'm not taking you to naughty places, Zawadi. Bandeko tambola mokili omona makambo so tambola mokili te mwana no makambo ezate bandeko mabomba mina mabomba mokili yango batu bazokamwa bamoni image oyo ba poster ndeko bomona na sima osaneka songi parce que ekamwisi epelekeli Zawadi na Peniel et basali Dio na live masoni babana ko beta to découvrir après Nzambe nangoya banga mokili Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. No one's gonna suspect that I'm like being a bit naughty because like I'm pregnant. How am I gonna be naughty if I'm pregnant? And so if you were pregnant, they would have thought me and you was being naughty. Yeah. I'm not taking you to naughty places, Zawadi. I'm not taking you to naughty. Sikoyo, Lelo, Zawadi, na Penieli, bakomi ba ami. Attends, je vais parler en anglais aussi. No one's gonna suspect that I'm like being a bit naughty because like I'm pregnant. How am I gonna be naughty if I'm pregnant? And so if you were pregnant, they would have thought me and you was being naughty. Yeah. I'm not taking you to naughty places, Zawadi. Sikoyo, Lelo, Zawadi, na Penieli. So it's like no one's Mboto bande MDG TV mabuda sika koka matambola mokili omona makambo bandeko kande bomoni Herode na ezana na Pilate Herode na Pilate babanda koyokana te bandeko mpona na kolivre moyenge bene bazali na obligation koyokana awa toyebi te toloba nini complicité oyo toloba nini shite to pe liwa ya Mike Kalambai en téléchargement na ebité bandeko kande bozomona un montage était incroyable mais vrai et Peniel Zawadi certainement mataki na live à Peniel na pe na moni onka en passant na réseaux sociaux na ebité zaki nini contenu o basongi ba tiktoker oyo ole acha nini ya mulai ndenge babane kosolola toyoka so mamoni babana soloni babana kobeta ache kaka ya ndambo mpona kolakisa bino ndenge nini Peniel na Zawadi bakomi bamaster bandeko toyebi te masoloni baye kobeta bambanda bamakango naloba te bamakango basi ya Mike Kalambai donc mwasi femme légitime Mike ex Mike bakabwana na likango akende koluka Mike makango en tout cas nayebaka te Zawadi ezala penza likambo nini na Zawadi siko awa bandeko Peniel asali live Zawadi omata nayebi penza te sujet ni babordaki mais est-il que ekamwisi ka bato ekamwisi mokili komona Zawadi na Peniel bazosolola nini bato mosusu balobi ke vie ya Mike Kalambai en danger bambana mibale soki bakomi kobeta Nzambe soki bambanda bayokani to pe bakomi kosolola seke mobali efindo ekomi en danger mais bon awa est-il que bakabwana na bango mpe na mobali yango Peniel liloba lekufa Zawadi ezalaki nango kaka tobenga yango nini penalty tobenga yango ezalaki kaka circonstance magode beta yotika bolimbisa Zawadi aye nango na media
on a réseaux sociaux bandeko. Elle qui était mariée. Moi, je crois dans cette histoire encore de cette affaire, la problématique, c'est Zawadi. Parce que, comment il osa marié? Ok, Bimana, frère Abatou. Toi, ou encore, Bimana Mike Kalambai, osa marié. Et ceux qui ont été, ça te que bakangi bino, bilo monsieur ça qui réfléchissait, hein? Osa na choite, il faut le kobeta li solo nenge zalaki. Non, ezalaki boy, ah, boyebi. Fallait na sala émission moko ya ba robosa nona ba bizio na uta ozo matière moko ya Zawadi obeka ouf je na yebi soutenir ngo tindela ngango bandeko na ngai na yebi soutenir na tindela ngango Zawadi auti suko kundola dossier na ye ya Mike Kalambai ndo on ba bimaka 3 fois ezamba la moko ka atende bat ba yebeli ezalaka 3 fois et azo pesa ba différentes circonstances ba jour na ba date na ba heure na ba circonstance nini esalemelaka mambo soni Zawadi déjà obimana Mike Kalambai bat bayebaka te basoupçonna bango te bakanga bango te du coup ye moko aye kobeta lisolo yango aye na réseaux sociaux bandeko ti lelo bato balukaka bayeba ezalaka nini mission aye na besoin bebisela Mike réputation. Bien que tu aies une réputation, nous avons déjà robé, oui, mais quand même. Avant, Zawadi, après, Zawadi, déjà quand même différent, on va robé, on va Azaï n'a pas ça, bébé, c'est la Mike. Réputation, tu es évité. Azaï n'a pas ça, la combo, ça, la combo, ça, la combo, salité, hein. Et ça, la combo, ma bé. Mais apparemment, Azaï n'a pas ça, la combo. Mais est-ce que ça, la combo, quelle est salité, oh, wapi. Moi, c'est les balles qui ont bimana mobali. Mon sous et aye na mona réseaux sociaux kolobela ngo po basani ba betelo maboko to en tout cas na ebité za mami ngeza passé mais tout abato ezo sala malamu mingi te siko awa wa bandeko la penye la sala ye live na ye penye la sala ye live na bandeko boka na mamunde ko asongi songi azolobe bongo to continuer et en fait et comme ici batou et comme ici batou et lekeli batou et bato ba poster ngo bandeko bambanda bayokani bamandami bale bayokani des femmes bale même bo bayo sala live na TikTok pour na biti nini et dommage que o pa yakini ka posa la songi wala lukachela bato na mu video ngo mobimbeza kinini mais sinon to landa ye na commentaire na ya songi bon to conclure mais elekeli bato ka mwisi bato. No one's gonna suspect that I'm like being a bit naughty because like I'm pregnant. How am I gonna be naughty if I'm pregnant? So if you were pregnant, they would have thought me and you was being naughty. Yeah, I'm not taking you to naughty places, Zawadi. I'm not taking you to naughty. Sikoyo, lelo Zawadi na Penyeli, bakomi ba ami. Attends, je vais parler en anglais aussi. Today, Zawadi is Peniel is the best friend. Why? Vraiment, why? Because I am so happy, you know, to person se rassembler because I am prometti Mike Pastor Mike Kalambai. You know, Peniel Zawadi is a reconciliation, is the beautiful combat, Pastor Mike Kalambai. Mukili banga sambela. Qui aurait cru que Madame Peniel et Madame Zawadi banga comme bani. Le bon comme on appelle Zawadi, Penieli. Hey! Zakobelo bango, oui bango ba film mani bango ba Nigeria. Chinekena. Tota bino kaka lokanda kuzuzika ko busanga nangi bobolinga poto yokate napena okanga. I am good English. I am debachi. I am speaking my community. You and Peniel I assembled you combatchi Pastor Mikey Kalambai. You know. Kiss. La famille. Bon, lui, il est plus content pour la réconciliation. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est une bonne chose. Parce qu'après tout, toi, Bananzamba, après tout,
toi ba passager na mokili après tout nyonso otikala nango awa na mokili yango mobali yango mpe bakabwana na bango ezala na zawadi ezala na penyeli ezala na zawadi bakabwana bato bakanisi ata mosusu ke non ekozala rando zawadi na penyeli lelo bamoni bango na live ezali moko eloko esalaki bato esengo parce que basololi bazali bato bakosolola te par rapport à makambo eleka mais basololi c'est une bonne chose à encourager mais à part kosolola wana bato baomituna bato balobi boye likope ezosalema te babo Congolais aza sukaina Congolais aza sukaina bon bandeko ekamwisaki bato ekamwisi bato mokili yango mabombami kande toyebisaka bino mais bon que voulez-vous nyonso makambo tondima ngo kaka ndenge ezali mais sinon bravo ndenge basololi quand même hein? Voilà yo moto barando ngana eti liwa bowela pata mobali te soki bomoni ke penyeli aza mwana malamu parce que zela na non wana pe na penyeli basi barabwana bango oui wana na penyeli bakabwana bango yango penyeli akuma ine pango te wana mambo zawadi ntango maika kenoko koya na soki na Atlanta kuna ino sala la crise je me rappelle période ya matango majabu ebandi sika voilà ntango bamambo ya compétition majabu wana ezalaki na succès ntango ebandi sika oyo compétition ya liboso avant rafiki soki refiki voilà ezalaka bapériode wana je me rappelle encore plus ou moins 3 ans passés wana penyel na mike mpe bauti kokabwana déjà bamakelele na baréseaux sociaux je vois bon certainement ntango mosu yango penyel akumba ine yango te mpo emona eke mobali yango basi bakabwana na bango mais bon est-il ke ezala kokabwana te bato ebele ezalaka kaka ke makango ya ex to azalaka likango ya ex na ngai neti mwa minene neti mwa rando neti mwa boyebi biso basi bakaprice basi bazour ya babasi ndenge ezalelaka to mpe nde tozalaka mais bon penyel amonaki nango eloko mwa grave te et voilà bango na basololi mais bon sinon nakolukaka même na find out qu'est-ce qui s'est passé ezaka zawadi asepelaki ya mata akosolisa penyel to bakosolola na penyel mais apparemment diyo bamani kobeta lisolo yango parce que awa namoni zawadi azolobaki non bamonaki ye nde noti donc mwana mabe voilà mwana mabe mais effectivement oza mwana mabe zawadi oza mwana mabe comment toi une femme mariée okende koséduire to mpe okende kobima peut-être que séduire c'est trop dire okende kobima na mobali mosusu ezala ya bato te mais okende kobima na mobali mosusu pendant que tu es marié et osuki wana te oye na réseaux sociaux bandeko ti lelo nalinga nayeba baintention na bamotivation ya zawadi ezala nini ti lelo bato balinga bacomprendre baintention na bamotivation ya zawadi ezalaka nini kokende kobima na mai kalambai parce que azalaka marié e bakangaka bango te bamonaka bango te mpo aya koavoue ye moko aya na réseaux sociaux aya kobeta lisolo anda koluka nini asala kombo basela yango bongo na ndenge asali te boye lelo caché to mpe réputation ebeba ah oui réputation ebeba et puis tu étais marié en plus pardon moto passe mambo Congolais en fait c'est ça bon certainement nde pene na message on saba live neta mosusu ya mona si genre important ou encore à sepele peut-être à participer na ndenge yaki et arrivé que babeta masolo ya sope ki bombanda na éviter sope mon bien ex mobile na éviter sona lo bango ndenge wana mais bon est-il que comme ça bato et bato bakamwa ki ezawadi na penyele na moni moni on bato bele ba poster ba partager ezawadi na penyele bazo sola nini yango mon pende on episo pe ocha songi na ndenge na eti sinon c'était ça to loye to lection te to la bino même bino bolila actualité bino bato bolila polémique bino bato bolila buzolo ya réseaux sociaux to se kana biso elongo mokili makambo mais sinon les soins ça quand même na kati quand net autour lo banabino barando eza na tina te parce que nyonso to kuta na mokili to kutika ngo ezaki likambo ya mobali yango pe bakabwana na penyel na zawadi donc batiki pe kaka na mokili ya nzapa donc ya na tina te za l'importance c'est ça. Abonnez-vous massivement si MDG de TV Mafuta ya Sika soki tozwi suite ya vidéo oyo
toye la bino to ko ma suite comme ça boye ba soki li solo ni ba banda solo ba mbanda nyonso mibale na Zawadji na Penyeli. Abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, activez la cloche pour ne rien rater. Sinon c'était ça, Zawadji na Penyeli ba comme ba meilleur ami bandeko Hérode na Ponce Pilate bazali ba ennemi. Bon aliwa moyenge bene, fallait ba yoka na to éviter. So you be via moyenge bene Mike. No one's gonna suspect that I'm like being a bit naughty because like I'm pregnant. How am I gonna be naughty if I'm pregnant? So if you were pregnant, they would have thought me and you was being naughty. Yeah, I'm not taking you to naughty places, Zawadji. I'm not taking you to naughty. Sikoyo, lelo Zawadji na Penyeli, bakomi ba ami. Attends, je vais parler en anglais aussi. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
azalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son ase métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.